Maman azo solo na ba camarade na ye ba lobaka toujours que bino bana bolongwa boka masolo ba mama te. Yo kamata mwana na yo esiko ba camarade do ba vandi ba solo masolo akala ozi mwana muke ovandi si wana ayo kaba masolo éducation ni nous opesa ye pa lobi na tonga manquer tata na ye pa na ko manquer papo ya botilio eza d'abord signe mabe ya biblique ya signe ya malédiction basaka na tata te tata zali nzambe nzambe ya Didi nzambe ya Didi Olomide awa na se ezali Koffi Olomide nzambe ya Didi Didi amona nzambe te asimbaka Bible mais akena kosambelaka dans le vide kaka boye mais nzambe na ye awa na se ya mabele oyo nzambe na ye eza Koffi Olomide soki amanke Koffi Olomide respect amanke nzambe na ye respect akozwa punition etumbu oyo eleki ba etumbu nyonso tu na mokili parce que Koffi Olomide azali nzambe ya Didi nzambe ya Didi awa na se ya mabele oyo eza nzambe wana lola te nzambe akojuge yo par rapport ya makambo oyo osalaki na nzambe na yo awa onse parce que Yesu Christ mais non na otalisa nzambe yo kotopose nga question olobi nanga ke malobo Didi alobaki mpo na yo otidi yango ndenge nini nga so na otalisa yo ke azali impoli parce que azomanke nzambe na ye respect beta kara pone avandaki na ye te abokoloba korépondre papa no mpo na nini Yesu Kristu alobaki na biso nzambe banzambe na bino awa onse botosa papa na mama bango nde bazali banzambe na bino awa onse me ntango yo ozomake nzambe na yo respect yebi punition na ye yebi malédiction kokanga ye asala te mpo bato bakobenga ye Didi Stone non c'est mwana moko akomi impoli na po epa papa ne azalaki impoli te akomi ke impoli wana epa mama ne sikoyo aza koforme mpe baleki ne na ke impolitesse même bami bana poto bazala bongo eza éducation bana poto balobelaka baparent eza ke impolitesse te mais azoloba oyo eza non botika biloko yango ke yobaka te bana mindele baka na bamalédiction yo yebaka yango te yo bandi na poto ti oyo te bana mindele baka na batango na bamalédiction à cause ya babiloko wana nous sommes des bantous hein? Puis tout ça va bantou puis tout ça va africain puis tout ça va africain banzambe na biso za parents na biso bana ebelo moni bango na Afrika lelo batelengani bazozwa te omona mona kusi 40 ans mosala te 40 ans azozwa vite 50 ans azozwa vite parce que bapapa balakela bango mabe bafinga bapapa babeta bapapa atosa bapapa te. Il y a beaucoup de femmes célibataires awa bamaka ba mama respect mama zo bane ko bimate zonga na ndako tanga classe alumwenanga kuna wana nyonso tu ezali na ba litomba nango après totanga bakombo ya Koffi Fali omodisa oko pousser sko Fali aya na niveau moko na Koffi so tayi kaka Koffi akobeta mokolo nini comparaison za la te ça va bo Koffi na Nyoka Longo boko comparer magi Nyoka Longo aza grand frère na ye mais na musique Nyoka Longo yemo pa kozala conscient que o Koffi abetanga Nyoka Longo na beta te okomwana Mozi azali grand frère na ye basali musique babeti bazaba icône ya musique na biso mais conscience yembo pe ya boziki oyo Koffi asali ngai bozi na sali te même papa oyo mape à son âme soka azaki na mokili ayebi ke Koffi oyo Koffi asali ngai papa oyo mbana sali yango te mage na grand frère na ye ayaki grand frère na ye yemo kaloba Koffi aza moto alote Koffi asali musique kala Koffi moto basali ba vivre là pour vivre la musique ezala ba Koffi basali yango na banzembo na ye c'est dire que Koffi to comparaka ye to ba ga Koffi akometa mokolo nini ba comparaison ezala te pa Koffi azali incomparable to comparer na moto te to ga Koffi akometa mokolo nini Koffi akometa mokolo nini Koffi moto musali ngaka Koffi te na boyi
Et quand on a carré dans le monde, musique a beaucoup de ya Kofi. Pour bana kita magazeti gars central, ani ko changer musique. Pour tout na moté makeme, mais mutu nanga yo. Ya lobi nanga kuna kaninga Kofi te meto koti na carré awa demiti kitambo ti gars central. Akangi misu, vio ko sala accident, a fungoli misu. Quand nous sommes à des musiques après, au moins tout n'a pas été que yo lobi kuninga mutu te. Ça dit que moi to comparer Kofi na mutu. Moi to comparer exact. Moi to comparer exact. Ndenge Kofi Olomide osala émission à multiplication kolela bana eza bana te azolela nde maman alia. Moi je vous confirme. Kofi akotikalaka jamais kozongana na alia. Tiango na mutu na yo. Kofi akotikalaka jamais kozongana na maman alia. Ata mokolo moko te Kofi akosala yango. Kofi akozonganaka jamais na maman alia. Maman bana na eti. On ne sait jamais. Mama ya bana azali mama ya bana ya Kofi mutu moko boya yango te. Asa mama ya bana ya Kofi. Asa mama ya bana ya Kofi. C'est confirmé. Mais ne pas na libala ezalaka lisusu te. Bakozongana kate. Kofi pa kosala ngo lisusu te. Kofi asali choix na ye ya vie. C'est fini. Oubliez ça. Attends, oloba boye, oyebi ke ko opesa pe susu maman ni ya motema makasi akanga bana baya su te bien. Il faut epesa ya Kofi Olomide. Mama nakanisi olobaka te. Ovandaka calme. Mais peut-être koloba na yo eyalaka à travers mwana. Mais nangi na conseil yo boye. Soki Kofi Olomide te, mais mwana wana abima na mokili te. Mais azala pete. Bato pe bayebi ete. Mwana azobimisa na monoko na ye. Soki papa akufi, ngai na koya te. Maman, biso toza ba bantu. Il faut to contrôlaka maloba oyo tolobaka. Il faut koyeba koyedikaka bana. Mama ndi alakisaka mwana tata na ye. Eza yo mama. Ezali makambo ya soni na oyo toza kotala na ba réseaux sociaux. Meka moke ya kolobela bato oloba ezali soni pe mawa pe meka koconseiller mwana. Kofi Olomide heureusement aza mongala, mais soki ezalaki baluba bakongo batribu mosuki olobeli papa omona alobi na ntongo mpe ozwi liboma peta mosu okufi. Chez le peuple ngala baza na ndenge na bango. Baloba mona no alobi, il faut retirer ba parole na ye. Oyo Kofi Olomide asali pona mwana wana. A investir mingi na kati ya mwana wana. Mama, oyebi yango. Okokotala yango te. Kofi Olomide pe aza na bana na ye. Mais atalaki miso kaka epai ya mwana na yo wana. A investir mbongo ebele na kati ya mwana wana. Pe alingaka mwana wana pe mingi. Lelo yo mama oza ko permettre papa na mwana na ye bakoma na ba niveau bakomi nango. Bible ezoloba na biso que papa
na mama bangonde bazaba nzambe na yo awa on sait soki mwana onyoza na longue vie tosa baboti na yo ngai moto na lobi yango te eza biblique vandisa mwana na yo solo na ye yo pi oloba okozala indifférent te parce que yo moto oboti mwana wana yo moto olakisaki ye tata wana tata na yo Olomide Koffi Olomide ni tata atie bolingo na ye na kati ya mwana wana na oyo nyonso yo ozosala na oyo nyonso yo ozosala mpona mwana wana mama luka moyen moke obongisa rapidement epai ya mwana wana. À un moment donné, tu as encore fait un post sur Cindy Lecoeur. Et ça a été très mal pris par Koffi Olomide. Cindy, il faut qu'on soit très clair. Cindy est une artiste que j'aime et que j'accompagne depuis. Qu'on soit très d'accord. Et puis, moi j'ai un problème. Le Congolais, pardon, la majorité des Congolais, bah, on a pas de diplôme, mais c'est des bourriques. Oh là là. Les diplômes, ils ont présomption d'intelligence. Ils ont intelligence. Et puis, sur le même dans les médias, on va quand même que bazaba licencié facile. Car bon, on a mingi que même quand il pèle, bah comme on a moins ça compliqué, mais moi j'ai étudié, je suis nu, voilà. Donc c'est ça le problème. Moi, je n'ai pas de problème en particulier avec cette dame qui est une artiste congolaise. Il faut qu'on comprenne. Il faut préciser là, la deuxième première dame. Ça c'est son problème et à ceux qui l'ont élie. C'est une artiste congolaise. Moi, sa vie c'est pas mon problème. Cette femme est une personnalité publique. Le patron du quartier latin est une personnalité publique. Mais Didi Stone, la fille de ce monsieur, elle aussi est une personnalité publique, d'accord? J'ai le droit de préférer, par exemple, Didi Stone à Cindy Lecoeur. C'est mon droit. En tant que Congolaise, en tant que Moutou Amokili. Mais pas lui manquer de respect, comme elle non plus n'a pas le droit de me manquer de respect. Qu'on soit très clair. Moi, je n'ai pas aimé la chanson Eyenga parce que j'estime que cette chanson, de façon, on va attribuer le attaque envers la petite. Et ça là qui bien été moi la tasse Belio, j'estime qu'il faut au bon sango na nenga kati. Koffi, qui est une personne avec qui on a de très bonnes relations, m'a écrit, il m'a exprimé son mécontentement. Mais il n'a pas donné le temps d'explication parce que limite s'il n'avait pas aimé, il peut dire Noëlla retire, j'ai pas aimé. Il a écrit ce qu'il a écrit, je lui ai répondu ce que je lui ai répondu. J'ai le droit d'apprécier Didi avec ses défauts et ses qualités, qu'on soit très clair. Didi, de toutes les filles congolaises, on a mon réseau, aucune n'a le sens du style de Didi. Didi est la seule congolaise sur les réseaux qui sait maîtriser la limite entre le sexy et les vulgaires. C'est soit elles sont vulgaires, soit elles sont sexy. Mais Didi, c'est Didi, quoi. Cette fille, elle a le truc que beaucoup n'ont pas. Voilà. Et elle est élégante, elle est grande, elle est belle, elle est intelligente. J'aime Didi. Mais est-ce que remarque Nayo, bon si on peut appeler ça remarque. Voilà. Et koka osukate en tout cas papa na mwana sans que ko tsa kombo ya Cindy Nakati. Ben non, attends. La chanson bah artiste bah Mbezanen. Cindy Lecoeur et Koffi. Je n'ai pas Elle aimé. n'a fait qu'interpréter. Peu importe. On va dans des détails. D'accord. On voit une chanson donc où il y tu a penses elle devait normalement conseiller l'artiste, dire que oui, parce que oui, parce que moi j'estime que Didi Didi n'a pas été correct. Moi je connais personnellement Koffi Olomide, c'est un papa adorable. Mais pourquoi ne pas l'avoir appelé au téléphone pour lui faire la remarque? Dans l'œuvre publique, je suis comme tous les Congolais, j'ai vu le truc sur les médias, j'ai réagi. Didi est public. L'œuvre n'est pas sortie dans ma chambre à coucher, ni dans celle de Koffi. Voilà. Donc les gens soient très clairs sur ça. Donc si c'était un truc du genre, je vais voir le vieux Rambo en studio, je dis ah vieux Borni, vieux ah là on en parle. Il y a des sujets au solo là Koffi et Bimate. Stofana par exemple na Koffi tozota la stade de France au Bafalina ou Rabakenda ou dans ces attaques Kaleso Pembe. Tozako seka mais to betara on a TVT. Oui, tozo seka parce que tout le monde est mutaso bina Kaleso mais na kola. Voilà. Après, on a vu une interview où Fali était un peu mal à l'aise, où il tenait un objet. Koffi, par amour, était en train... Koffi, ah, dans le genre, mais pourquoi il tient à ça? Mais qu'il lâche, qu'il se mette à l'aise. Il était dans l'écran.
Il n'a pas que des mauvais côtés, d'accord? Ouais. Le problème, c'est qu'on a bateau, bah, on finit dans les réseaux sociaux. Au fond, on a tata, on a maman, on a Kofi, to yeba déjà. Je suis pas ton ami, il n'est pas ton ami. Okay. Toi, tu as envie qu'on fasse Memo Poto. Tu as envie qu'à faire Kofi Kabelo $100. Moi, je n'ai pas de relation de mendiant avec Antoine Kofi Olomide. Moi, j'ai grandi dans ma campagne, na Zamba, si ma maman Kofi. Bah, tu vas aller restaurant dans Chapalodrome. Recette zanga phare makaya bwa pembe na makoso eza biloko ya mama mi to biso ko na ba Gaëtan ba tantine na ligne moi ça tonton Gary c'est nos tantines voilà bayade c'est nos tantines ça dit je n'ai pas de relation avec Kofi Star nga na komi Kofi Star tant on a comme le cas na ba TV na ba radio à tonton Kofi voilà donc tu as dit nga ba benga tonton te te aza tonton Kofi na ninga sita Kofi na TV 17 ans. Kasi 17 ans na TV. Si tu as hors TV, on peut gagner la maman peut bouger. Ah ouais, papi quoi. Voilà, ça tonton Kofi. Voilà. Mais na TV ça Kofi Olomide. Voilà. Si ko bateau ba ko ta makambwana, boye ba makam place au chamu no côté. Voilà. C'est ça le problème. Je n'ai pas aimé l'œuvre et je pense que les deux artistes ont sorti une œuvre peut-être pour conseiller, mais je trouvais que l'œuvre était incomplète dans ce sens où reprocher l'impolitesse à une fille qui n'est pas forcément Didi, c'est pas mauvais. Mais quand les gens Didi, il fallait peut-être qu'ils aient à moi démenti, genre, ils ont été bonaboué. Bon, bref, ça, je ne sais pas ce qu'il a évolué avec Ndéni. Un. Deux. Dans l'œuvre, je trouve que le quadra a été dur avec les mamans. Quand tu demandes à mamé yenga, pekise yenga, tikabi yenga, bon, papa yenga dans tout ça, zap. Il y a Senta qui a leki. Voilà. Donc, pour moi, c'est une œuvre incomplète. Après, Kofi Olomide est une personne qui a une certaine ouverture d'esprit. Des trucs comme ça avec Kofi, ça passe toujours, c'est, voilà. Mais moi, c'est juste bateau, bah, pour ça, Kofi na kimukolo. Voilà. Et aller jusqu'à dire, quand je dis, je n'ai pas trouvé très beau dans ce sens où quand on reproche l'éducation d'un enfant à une maman, c'est l'insulter. C'est de la traiter d'incompétente. Et ça fait très mal aux femmes, ce genre de remarques. Quoique je ne pense pas que telle a été l'idée de Kofi. Jamais, je ne pense pas. Et j'irai même plus loin. Le Kofi, oh, bah, Bizengi, Bazo, Landa. Oui, je les appelle Bizengi, carrément. C'est pas le Kofi au Bisoto Yebi. Kofi a malade. Au bête émission Kofi Kara. Nga bête à virer en karate. Viens saler mission sur les là-bas naï. Il pleure pour les Didi. Didi, écoute tata. Didi, papa, il pleure. On sait qu'il y a une grosse chat là-bas à la maison. Mais on va faire tout pour disparaître les chats. Mon vieux, madame lobby, hein. Koya kotala wala ndaku na bango parle bango za problème temel pong na bango ba pofera ba ko tsaka tambua mais nia umoka za la wana ya munene bandeko na ngai hein c'est ça le problème mutela biso nia umoka munene tambula lokola biso sala bâtissage ça fait faire les enfants les chats ils restent comme un chat tu marches à la quatre pieds tu manges des trucs de chat biso nia wakenda tina cuisine zo lamba babiloko nia zo sala makelele nia zo sala ba voko ah non les enfants ça va être peur avec les chats comme ça une grosse chance comme ça. Tu as entendu déjà les chats, ils parlent. Une chat, il parle. Parler. Une chat, il pleure seulement. Nous, on a un chat là-bas, il parle. Il chante aussi. Nous, on a peur pour notre enfant, tu vois. Déjà, c'est danger, les chats qui chantent là. Il peut griffer. Déjà, les chats qui chantent pas, ils griffent fort. Maintenant, les chats là qui marchent avec des pieds là. Il peut griffer même les dents. Hein. Il peut qu'on soit même les minous. Et analyse, mon quoi, il a tigibino. J'ai un message à papa Nabiso. Vous allez soutenir Kofi Olomide. Jetez-vous les billets, s'il vous plaît. Vous allez soutenir le vieux. Vous allez soutenir le vieux. Jetez-vous les billets. Hein? Vous faites ça pas pour les chats. Vous faites ça pour les papas. Ok? Didi, papa, il a dit qu'elle a besoin de vous, hein, à stade là-bas. Mourinho, Saint-Pire, James. Écoutez, papa. Papa, il a dit qu'elle a besoin de vous. C'est Piro, Mourinho, Didistan, écoutez tata. Papa, il a dit sans vous, il est dans le trou. Moi, j'attendais papa Kofi, il a dit qu'il est dans le trou. Il a dit sans vous, il est dans le trou. Comme il est dans le trou sans vous, vous allez rapidement tout de suite là parce que papa, il va jouer des stades. Quand il va jouer dans les stades, c'est nous. On va la soutenir comme les enfants des autres. Vous voyez l'enfant de Fali. Il était parti soutenir son papa, il a mis le courant dans son papa. Comme on voit sur les enfants des artistes. Moi, quand papa Hervé, il fait la musique, je pars avec mes enfants de Osier. Maintenant, notre papa Kofi Olomide, elle a besoin de Didi Stone, elle a besoin de Sempiro,
James, Mourinho, James. Mourinho, le chouchou de sa papa. Mourinho, le chouchou de sa maman. Didi, écoute tata. Didi Stone, écoute papa. Papa, il a pleuré. Il a besoin de vous dans la stade. Papa, il a pleuré. Il a dit qu'il y a dans sa vie, même il mange le chocolat. Papa, il a dit ça. Même il mange le yaourt. Même il mange le chocolat. Même il mange les pâtés. Il y a une grosse trou. Vous êtes trou. Même papa, il mange les manger là, ça va nulle part. Même papa, il fait ça, il va nulle part. Papa, il a besoin de vous. Papa, il a dit, il a un trou d'estomac. Son stomac là, il est vide. Ça veut dire, les chats, ils ne remplissent pas l'estomac de papa. Les chats, maintenant, t'as entendu papa elle-même, elle a dit, son stomac c'est vide. Ça veut dire, les chats, tu contribues rien du tout chez papa. Rien du tout, parce que papa, il fallait pas, il dit, ça veut dire que oui, malgré je ne vois pas mes enfants, mais quand même, il y a ma femme, elle est là. Il me soulège tout le temps parce que il m'enlève un peu de soucis. Mais papa, il t'a ignoré. Papa, il a dit, hein, il a un gros trou. Maintenant, toi-même, réfléchir. Toi-même, réfléchir. Papa, il a dit, il a un gros trou. Maintenant, toi, tu es là pourquoi? Toi, tu es là pourquoi? Pour zipper pas les trous là dans la cœur. Pour zipper pas les trous dans les cœurs. Papa, il t'aime pas. Maman chat, papa, il t'aime pas du tout. Pas du tout, maman, il t'aime pas. Papa, il t'aime pas du tout. Papa, il a dit, il a un gros trou dans la cœur. Analyse tout à l'heure. Jetez-nous les billets hein, pour les papas. Jetez-vous les billets pour papa à stade de papa Raphaël, je sais pas, papa Raphaël en Belgique pour Kofi Olomide. Roi Baudouin. Mais le roi Baudouin, là, il n'est pas mort, le roi Baudouin. Il est mort depuis longtemps. Le roi Baudouin, là, il est mort, non, le roi Baudouin. Mais pourquoi vous ne chantez pas les stades, vous mettez le papa Baudouin? Jetez-vous les billets pour le roi Baudouin. Je ne sais pas si les jours-là, le roi Baudouin va se réveiller, nous, on ne sait pas. Nous, les parents, on ne sait pas jeter les billets pour papa Kofi Olomide. Les problèmes, si les gens ne jettent pas les billets beaucoup, parce que il est tout le temps avec les gros chats. Les gens, ils n'aiment pas elle. Les gens, ils aiment notre papa comme il est vieux comme ça. Notre papa comme il est vieux comme ça, il peut faire la musique. Papa, mets dans la fiche, Madame Micha, il va pas être là. Papa, si tu vois, tu mets les concerts, il y a des gens qui ne jettent pas les billets parce que Madame Micha, elle est là. Si Madame là, elle n'est pas là, papa, nous tous, on va aller venir. Nous tous, on va jeter des billets. Nous, on va pas là-bas pour Madame Chat. Nous, on va pas là-bas pour Madame Chat. Nous, on va pour toi, papa, on va te voir. Toi, papa, notre papa, nous. Kofi Olomide. Tu es notre papa, nous. Nous, on ne vient pas pour voir ta chat. La chat, elle a gaspillé déjà le quartier latin. Elle a abîmé le quartier latin. Maintenant, papa, elle a un gros trou dans le cœur. Mais la chat, elle n'arrive pas à mettre les pansements dans cette trou. Maintenant, moi, je suis engagé de supplier mes enfants. Je supplie Didi Stone. Je vais supplier Didi Stone. Et je vais supplier tonton de tonton. Et je vais supplier Mourinho, écoute papa. Et je vais supplier Saint-Pure James. Saint-Pure James, mon rara. Rendez-vous tout à l'heure, Yaya. Ah, Kofi le Liban na ekuna. Bon, moni Kofi le Liban, Kofi le Liban na biatika na di buru munene na mutema. Parce que le boulot a Kofi la wazana wana mutema. Nana ko consoler le boulot wana. Ah, bisula bino to pesa na bare? Ma réponse. Oya zo luga makambo mwana mama Godé. Ye to pesa nani? To pesa kombo nini? Pona bossa na ngoto to pesa kombo nini? Petit wana pe onde kwa Didi Stone. Ye pe fali ya kombo na. Kombo na nani? Ye to pesa kombo nani? Ananas. Bon kitoko. Tokena bongo. Ananas. Mwana yaya Didi Stone bokoma. Papa si to konti siko lisolo. Papa si nenga zawana na kati mama o ali na kotanga komone. Ali do chavana na ndako papa si. Boyi makamuni na mona. Nazana poso ko lobela ngo lelo te. Lelo nazong sakaka ndenge masole bandi nazong na le passé te toi kana le présent. Bandeko nazong na le passé te. Pona le passé sa bolinto zong na le passé to ya. Moi si o chabo malibala. Bino batu ya papa si bo sepela teke aya asala ni interview aya lobate apesa bino matière bo sepela carte congolais bo zakana posa moi so vanda na kiti aya ko loba makamba mona na libala wana ya tapoter les live s'il vous plaît déclaration de makasi les Sindilor ye ali à l'ordor ya ba tapoter les biso live moi so ya moni makamba minene na kati ya libala wana ma vanda ka kangi motema bo so comprendre azambanda ya mingizilete Mingizile, les maman oyo ba condamné vena biso.
papa si na makambo oyo yaki ya makambo boloko mwasi oyo quand même ata bozolo babando ko kenanda ko wana te atika mobali asundola mobali mais na tango wana ne fala pesa position na yedi azala ka maîtrise azeli mobali na e poster si la ke bakati déjà makambo sili aye ko pesa divorce na ye mabeli ni mwasi wa salaki bande ko bota poter live tozana déclaration marcivima balobaka bongo marcivima ya bozo on kande bozwi ya to tapoter ya bozo ngisa biso tokei ya déclaration munene ye ya déclaration munene ye Constance, fais un commentaire, c'est pas grave. Fais un commentaire, tu as 1 million de j'aime. Bah c'est Biso live. Fais un commentaire s'il vous plaît. Fais un simaya ba tubazo finga na sewana. Fais un biso commentaire. Bande ko tapoter live nde. Boti kande tapotage te. Moi si oyo. Asibir makambe bele ndenge moi sinon so siba mramna libala. Akangi mute makei. Soka zaki basa ba musicien mususu. Mais si abimisa, mais vient à la crise. Papa si mais ça la crise. Moi si oh toujours à garder honneur. Donc vous ne comprenez que moi si à garder honneur y a papa si. À garder honneur. Ce qu'on va na kit wandi ko bimisa makambo oyo et les kananda kona. Mais ça sonne pour na papa si. Et ça sonne. Là besoin ba ke ali akuta ka mama gode na ndaku. Na lobby obongo mama Rifa na ko manquer au respect parce que Christophe Kaza déjà na simalanga na ko manquer au respect pour ça rappelle la carte famille na bino na lobby boy mama Rifa oza tata mwasi moko za mabe mama Rifa yo bali mama Rifa makambo do sala so basali bana no mama Rifa pona ngaka kombo no to tanga kombo no je te dois beaucoup du respect mama Rifa pona nino lingaka kaka kombo no weza mama Rifa ko za l'exemplaire te bande ko to tapoter live mama Rifa nako rené te tapoter to déjà des déclarations to sauter un de ba sauter di saratola batu ya mingizile bazana kanda na biso bata papa sipe ba koteli mingizile ba koti na jenae mais ngana zo kufaka pona vieux papa si na lobi mama Rifa s'il te plaît mais na yebite tata mwasi oya biso oyo na yebite mama Rifa tala ndongo sala mama Rifa so ba biko sala mabe ba kosi non na fingo longo mabete tala mama Rifa tala mwasi kitoko nzoto mama Rifa s'il te plaît balobi na comme on a niveau mabete ozo kate toujours dans temps combat Christophe Kazadi mama Rifa ozo l'exemplaire na banati mama Rifa ozo papa ozo tata mwasi ndenge nini mama Rifa ya solo makambo kasoke yé comme on est dans la carte mais mama Rifa yo garda ka lia na ndako na odi la rigode za na libala pano linka na loba mama Rifa batna fungano peuple congolais misu mama Rifa ne baka seme kazanzela ya piutu na ora solo na kata TikTok ya solo mabe ba toucher Didi Stone tata de Didi Stone to vandi inane Didi Stone afinga ga mutute to kokoma mama Rifa na yebi to za tata ndenge nini oza jaloux Didi Stone mwana oyo mo changer couche mwana na yo c'est ta fille mais o garada ka lia na ndako panda gode azalaka na papa si yo ali azalaka na ndako te yo o banda ko berger ali na ndako no mo yeba ka papa si azala mama gode mama bananas mwana na bino mwasi wana ye wana mama bananas o yeba ki azalaki na mama bananas na ndako bon o garada ka lia na ndako no pona nini po bo malibala ya mama bananas bongo poni bata bananas bazo condamner yo te o fama condamner ne yo te yo ali azaki na problème te ali aza mwasi nyonso ndenge bolobaka baneko krake musique a kofi biso ko bana mike to krake musique a kofi ti lelo tozo krake vie rambo musique na ye bongo ali a krake te ndenge nini mama Rifa yo mto pesa ki itinéraire akende na répétition akende ko kutana na papa si mama Rifa la balingani na papa si ye nani comme le nani alidor mais mama Rifa bolingolo e makasi yo mto berger alidor na ndako na odi oyeba kike gode za na ndako kunadi mama gode yo po kenda na okala na tout de respect je te dois pono lingi kombo no etanga mangana makamba papa na biso papa si pourquoi ngo kota na mbriyema abesi mama Alia azala chanteuse sika nini boyebisa biso musala nini Alia banda ko sala ate ko linga mobali ya kolo musala wana boyebisa biso bolo bapo bolingi to sopa na to ko sopa boyebisa biso moi je oya vande pas mama Rifa sola même pas na mama gode na ndako mama bananas mama Rifa yeba ka yana ye azala moi c'est pas na ye mama Rifa ne mutazama be plus cause ya libala ya lia eza mama Rifa mutasala libala wana
Si maman Godé bimanandaku, maman Rifa zalako courant, ba seme ki balinga ki alia. Binosko bolinga ki alia sanene. Maman Rifa linga ki alia, tia garda ki alia nandaku na ye. Azo fanda na alia nandaku na ye. Amona ki maman Godé pamba maman bananas. Siko li kamunini, maman Rifa mutasala libala oyo. Chi, moi si pe alia pa bundi na makasi na ye, maman la Godé koki na ete. A koki na ete avant du 27 ans na mobile na libala te. A kieye tie poa. Siko ndako ngo na lobby Lek siko alia yaka ndako ya mofleri. Ndako ne zalaka vidi. Alia nda yaka zo biloko ya mama ya Godé bandi ko chongo libanda bengani Godé te. Ndako zalaka vidi. Terrain zalaka vidi. Di distance abota ma libanda, abota ma na classe, abota ma na école. Aza mwana Didi Olomide. Ba bota yeb to yebe ba musicien na biso baza bata mobulu ba bota ka bane belé to yebit te ba musicien ba congolais baza bata mobulu bon maman Godé te afanda ki na ndako yeba ki teke Kofi aza na benga kutu papa ko porter nga pe plainte te Kofi na solo ba peka ka bien na otaka kombo ne zobi ma papa to samba ka pa juge ngo pe kaka papa si ayeba ki teke papa si aza ki musicien ayeba ki papa si aza musicien. Bongo avant Godé vana na ndako na baso papa se bima na bango. Bongo ye Godé zaka mbanda ba danseuse te. Godé pas zaka mbanda ba danseuse. À l'époque ba danseuse ya kala na za poso tanga ba kombo na bango te. Mais ça bongo monde za bongo siko condamné bozo condamné mama lia na nini. Po ya sali nini. Akenda ko zo mobali moko na restaurant moko akenda ko sala aka beti mukolo restaurant na patron beti mosinzo. To solo la ko ya. Ndi bozo confondre ndi bozo beta bo sala bo pignon na bino biente na lobby alia akenda ko zo mobile moko ndo sala na restaurant abeti mo sinzo ayeba kina mwasi na ye boye bisabiso bongo mama Godé mama Rifa ayeba ki mama Godé sana ndaku avant di salia na ndaku ne poani po ba misise baza bongo ba basaka na ba basi ebele ba misise baza bongo le alia kena mo fleury Godé satika ka libala kei Alia kotina ndaku, confia confirmer Alia. Na lobby Ananas oza mwana Kofi. Oza mwana ya papa si. Ananas sala attention na makamba mikolo. Biso to lingaka to boma moto. Yozo ya kokota na kati ya moto po pelisa moto. Ananas, faites très attention. Très attention. Pendant robimisa tous les chansons. Oyo papa si. Abwaka Didiston. Ananasi, bayembelo nzembulo na 2025. Remis inde nzembulo na 2025. Mais Ananas bino bolingi kimiete. Yoko opeksabe papa si makamba zo sala. Ananas, bolingi kimiete. Olingo comparer na Didiston. Tu viens comparer avec Didiston ou bien yo foya osala kenan o chaluanga na sa yaya nanasi. Papa, boyete Didi azale kinanga. Papa, donc kondak mobimbezanga conseil. Mutoko pesa conseil kuna zate. Mingi zile déjà ayana misala mabe na katanda kuwana. Donc mutoko pesa conseil azate. Ba congolais. Moi si ali na kata mon frère kuta ngoza video vanda. Ayanga zonde biloka mutu na kata ndoka bwaka libanda. Libala mama Godé ki maga libala simbita koki ko supporter chokite ba koki bombanda na ba danseuse te pondera bazana ba danseuse bazaka bambanda mama Godé tanga époque ba danseuse nyoso bazaka l'époque wana kama mbanda mama Godé ya bozo tseka nika mama Godé ba banda mama Godé koka kite mama ali yakuta supporter kina bambanda soka ye potala botika ba bordir ezali selo bino kaka mama ali ya soka ye poto